la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble à la bilanga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Mbote papa la biso olobima makasi komponani s'il vous plaît papa Toussaint Mayele tomoni bino awa na kati ya maison oyo abengi bongo ya kondo moweli na biso atira kotika biso ancien premier ministre na biso na kombo ya papa Antoine Kizenga eloko nini eza kose passe awa na kati na esika na kotala malamu ete na 60 ans bosali euta ebanda depuis 1900 combien soki boyebi depuis 1964 par rapport na bino ndenge otali bongo na durant 60 ans bosali et quels sont ba oyo otali bongo comme ba œuvre oyo bosili na kotika na mabele ya mboka ya Congo mabele ya Fumbango mais kotala ete malamu bazoloba ete palu se divise bakabona bakoma plusieurs parties palu mosusu bazali toti komona bino na baélection awa bapalu eza ya marque ebele ya baparti ebe en fait elingi koloba nini boza kaka toujours en forme uni et ensemble ou bien boza toujours en divise oyamba bona kimia wana ozoloba nani bandela mpe bandeko maintenant par rapport na otali bongo kotala lisusu malamu tomonaki bino na baélection eutaki na koleka ete bato palu mpe bimisaki ya bango bakandidat ya solo bozalaki bakoki oza mpe après près ata ba 20 ou 15 na kati ya niveau ya parlement national bandeko bazolanda yo partout na mokili mobimba baza kotuna ete il paraît-il que non papa Kizenga mbuta Antoine Kizenga basila kokunda ye mpe na kati na esika mpe va question madame eza sûr certain tonga mozole mais kotala malamu ete bandeko bazotuna pourquoi papa na biso Antoine Kizenga oyo azalaki mayele oyo bandaki kolobela bana ya Congo mobimba mais kasi lelo tosi kotala ete nzela na ye route oyo wapi badiaspora mingi bafréquentaka na route oyo mais toujours baselamataka pourquoi papa na biso Antoine Kizenga atikala jamais kosala babengi bongo o œuvre monene mpona nzela oyo emeka na kobonga ekoma praticable
Mais apparemment tracteur ezaka mpona kolongola zelu eza te mpona kotia nzela ebonga na d'une manière oza sûr et certain. Parfois bainvité bandeko bangi bayeba ete bainvité nini oyo boyambaki mpona mokolo ya lelo epuis mpona kodepose genre de fleur na kati ya tombe ya papa na biso papa Kizenga Antoine. Azalaki aussi nana kete voilà toleki bongo papa na biso papa mbote papa omoni papa lipala ji na maboko ezolakisa ete sermo mingi fete monene parce que tomonana nke ngai uta na botama kotala ete koyoka parti moko ya Congo ekokisa bambula oyo nazomona oyo 60 ans oyo meme forme papa na nga tatoto na kokisi yango te esali yo ndenge nini papa na nga na mokolo mais badi paleka bona leo tomoni bino sisa kokamwa ozokamwisa bato mais na parmi badepute tomoni ete moko bolati elongi na ye na bat-shirt na bino na kombo ya Didier Mazenga elingi kolakisa ete ye nde moto ye kolamusa palo sikoyo esaka bino ndenge nini ntango nyonso omonaka nzela oyo papa Kizenga apesa butuka ye aza na biso awa pe asona mais kotambola nango eza na difficulté na kokoso makasi esaka bino ndenge nini ntango omonaka bongo mais ye moko en vivant ye moko en personne oyo azalaki tandis que pourquoi pas azwaki baidée wana te ya kosala yango parce que primature esimbamaki na maboko na ye esaka biso mpasi ntango nyonso tomonaka ete bato bazofinga bino ono Kizenga nde moto asala boye puka nzela esalama te mais bino boza defane ya papa na biso Kizenga estce eza vraiment normal makambo ozoloba wana vraiment merci beaucoup mbote papa na biso mbote papa toleki na wana lombango tomoni yo na bafiche na maboko elingi koloba nini awa na kati na esika pai wakoyena kotya badecoration 60e anniversaire ya parti ya mwana lokola ya basi yake awa oyo ekomolisa bato biso ezala kokola parti ya basi ya mibale
eloko te koloba bien momo mpona ndenge nini parce que bayoka lobaka ete deja bokabwana bozwa bokonzi bosala eloko te na mboka oyo Congo prospère lolenge papa na biso asili na koloba ete ekotongama na nzela ya palu ndenge palu asili na koloba tomane komona palu l'autre fois kotambola na balabala tanke bamoni mboka eza na kokoso na mbilinga me lelo palu bakota na sa mai balomona na balisusu te Merci beaucoup papa na biso message nous opesa ba diaspora peuple congolais mobimba congolaise ozolanda yo libanda ya mboka epuis na Congo bango baza kutekangani baza na kati ya makambo bapese bakotaki yango bamoni yango na miso bazuve yango merci beaucoup allons-y
Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.